Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, j'ai mis la ménopause. Pour le bino, tu m'as bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend, il y a R Oyo. Au lundi émission Oyo ngai ndikonabino ne la NG officielle lelo na yena sujet moko très sensible en tout cas ezoleka na communauté congolaise particulièrement na icône na biso ya théâtre Mama Makambo lelo to lela Mama Bolingo la fois passée to lela ba doudou to lela ka bandiko na biso ba jeune ou ba kenda pe na monde théâtre tolela bato ebele tolela bato ebele Mama Makambo ebandi lelo te naza ko s'expliquer pour comprendre mais na pe na moi vidéo moko muke bon pas tellement vidéo hein eza ba temps fort y émission Mama Makambo oti ko sala et se retrouver na TikTok place au bateau ba s'exprimer pena bien mais batamité mama be oui bien sûr ba commentaire a bien pesali mais oya mabe eleki ya malamu na ye moko Jérémie a fingami mais na s'intéresse vraiment na Jérémie te pour Jérémie a message da ko fingama tout suite a fingama kana ye mais Mama Makambo oyo à tout moment il est en train de bénir bolandi film asila na betano li solo ana avant na kota sujet na biso na betano li solo ya film oyo si la sali na Da Costa complot maléfique oyo na eza na scène moko sila na Da Costa basali scène wana esalenga nzoto malili na obetaka lisolo rapidement avant na kota vraiment na vif ya sujet na biso ya émission ya lelo sila na Da Costa baosolola mpona makambo sila asala Da Costa ntango azalaki nanu kofanda epa grand frère na ye Jaco sila bengana Da Costa ayebisi afanda libanda na sambula sila agangela Da Costa po Da Costa lobaki alingi abala bambino atindika ya kweya na piscine mbala moko te mbala mibale sila bengana Da Costa me tango bakwei Da Costa ayambi bango lisusu baye na ye na ndako mama sila bandi kosenga Da Costa pardon Da Costa alimbisi ye Da Costa yambi alobi topusa na makambo eleka na passé Da Costa renue lisu na sila oyebi geste sila salaki sila telemisi Da Costa eza scène na théâtre mais na réalité vibre non exemple wana po na lisolo Mama Makambo eza yango avana loba na bandino na lisolo wana a telemisi Da Costa afuliye bino moko bolandi Da Costa ndenge asala émission ndenge akumisi ya na ye ndenge bakama ba Londres ezali makambo ebele ezokota na via Da Costa donc nazi parti wana ya makambo asila na Da Costa mpona meka mpe ko illustre wana ezalaki scène ya théâtre omoni wana eza scène ya théâtre ndenge sila azopambola Da Costa na scène na théâtre mais touchaki nga tellement makasi eza net na réalité boye tant tout le monde Da Costa leki na émission c'était na scène na théâtre oyo basalaki c'était une manière ya olakisa monde entier que même ata moto akomi so tina suka aimilie yo asali yo mabe bokoki toujours kobongisa bokoki toujours kose renouer na kote mosusu na retenir leson ezaki ntango otosi mpe mikolo ofongoli motema mokolo mpana na kapasité ya kopambolo
nazo sabino bientôt bomona Dacosta azopela parce que nakotala boye si laza icône le bino Dacosta moko alobi tozaka na sila moko nous n'avons qu'un seul sila qu'un seul donc tu vois qu'une seule et bata français en mélanger mes ici nous avons qu'une seule sila donc bientôt là tout le monde a Dacosta azui dama pambolé belé et pas mbiaka théâtre sila tout le monde ezalaki scène mais paraître lokwa réalité nakangi page wana nazongi na réalité ya makambo oyo nalingi naloba Jérémie amemi 14 personnes na Dubaï 14 mutu moko te mibale te misa 14 personnes et parmi 14 personnes wana mama makambo azalaki na kati mama makambo à part Lubumbashi akenda nanu te abima nanu Congo te po mama makambo nayebi ke akufelaka mwana na Brazzaville nayebi te azalaka na Brazza ye moko to ye azalaka na Congo mwana na Brazza mais nayebaka bapériode oyo mama makambo abandaki kolela vraiment na réseaux sociaux et elle vient de perdre sa grande fille à Brazzaville je crois nayebi te soki ye moko mpe azalaka na Brazzaville yango mais na émission wana soki tolandi naotela bino baparti phare boyoka ndenge mama makambo azopambola Jérémie mais kopambola wana ezaka na émission te kopambola wana ezaka na émission te mama makambo alobi bazala na théâtre akenda mama Olive Attends, maman Olive, non, tu l'as bien partons rapidement, mais je vais expliquer pour na tiens un peu aux ongles, pour na banda quoi sabino, ndenge ba tofinga maman makambo. Et ça passe mon kilo, toza vraiment au salamala mabe, au salamabe mabe, au pambola mutu mabe, au pambola te mabe, finalement mutu, oh yaza mutu kaka l'homme, aza éternel insatisfait. Yango tout ça la makambo te pour tout sepil sabat, peu importe au ko sala, ba doit mon onka mabe. Je continue. Maman makambo alobi akenda voyage ezaka Lubumbashi. Mais Jérémie, alors vraiment hein, abi grâce ya mwana nanga Jérémie. Alors bien mwana parce que na âge maman makambo za na ngako bota Jérémie. Jérémie za mukolo te. Jérémie za mukolo te. So Jérémie za mukolo ko za na ba 35 ans. Na âge maman makambo ko bota Jérémie. Donc quand il parle de mon fils na voix normalement ko bota pena Jérémie za pena fils na e abi grâce à Jérémie ngana ke Dubaï billet acheté bon pour non passeport acheté billet acheté séjour payé à visiter ba salinini et puis pour ani na Congo ba kufa pamba stress oui, le fait que Jérémie a mis maman makambo na Dubaï, combien de stress au maman makambo longo lindinga kinde Dubaï wana. Parce que ba nerf na ezaki tendité, ezaki toujours détendu. Et sengo, soukata la zomon, arrondimate donc, elle était tellement dans une joie extrême. Joie wana balobi et rajeunissaka ba nerf. Oseka oyo. Et rajeunisaka ba nerf koseka oyo esalaki mutu aumela se détendre ba nerf babiloko nyonso ya nzoto eza kuna livre vraiment na ntango babi koseka ezongisaka mutu jeune koseka kaka oyo parce que quand vous souriez comme ça ba nerf na bino eza détendre mutu azokoma azo se rajeunir sikoyo boyebi na séjour oyo mama makambo asali na Dubaï kuna boyebi combien de stress oyo ya longoli. Combien de stress ok natongo la muki il faut un taxi embouteillage kolia combien de stress oya longoli ke courant na Kinshasa kata na ki Dubaï courant 100% hein oyebi combien de stress o mama kamba longoli pendant kaza na séjour ne kuna na Dubaï oyebi combien contribuer positivement na santé ya mama kamba et contribuer positivement parce qu'ils ont détente. Baki voyage moko détente, baki pe travail et ça li mama makambo bien. Siko koloba ya mama makambo wana ba te belé ba komi ko sala ngoneti mama makambo za ko exagérer non. Boyebi nzambe na ngai na kota bino na Bible avant na tela bino moi parti
o ya mukie oyebi soki motema ya mutu eza satisfait nayebi te Esaïe na Jacob ntango papa na bango alingaki apambola bango alobi nini ayebisi Esaïe kende na zamba zwela ngai nyama ya kitoko ya musuni ya kitoko nyama moko frais osaleli ngai nalia soki nalie nakopambola yo nde mama na bango ayoki akei alambi biloko bien alambi très bien apiéger papa apamboli leki oyebi libumu oyo babi point balobaka le ventre affamé na point d'oreille parce que libumu eza na nzala ekoki komodire libumu eza na nzala ekoki kondima nyonso mpo eza satisfait te me libumu eza na ya kotonda ndenge na bible libumu eza ya kotonda epambolaka omoni meme ata ntango tokenda liboso ya nzambe boke kosambela seigneur nakumisi yo ozali koona nyonso nzambe na bomoi oleki nyonso oza nzambe ya nguya yo nde papa na nga soki yo te nani mokonzi na bakonzi nzambe ya bolingo nzambe oyo eleki mati zwaka ya makambo oluka parce que son cœur est rempli. Le cœur est motema etondi na makambo bien nazongi susu epwani mutu a Jean Baptiste bakatango mwana ya roi wana abinaki tellement kitoko elle a dansé elle a rendu son père heureux, son cœur était rempli de joie. Demande-moi tout ce que tu veux na opesa yo maman na 5 ans mutu a Jean Baptiste le quoi ezaki la demande a été faite sous l'effet de la joie libumu atondaki akati Jean Baptiste mutu donc nazongi na histoire oyo mpona loba ke mama makambo est un cœur qui est rempli de joie, c'est-à-dire que elle n'a pas yonteki aza nene eloko ya opesa Jérémie te physiquement boye physiquement non na bomoto boye mama makambo a nene eloko ya opesa Jérémie te mais spirituellement mama makambo a un mot à dire par rapport ya na ndenge abotameli liboso amona moi liboso ya Jérémie mpe lobi so tosi baboti na vivre longtemps. De la même manière, malédiction sans cause. Et je vais rajouter ma avec cause. De la même manière aussi, bolamu efuta kali. Siko mama makambo azana ena eloka kopesa Jérémie te. Pour Jérémie pe a se retrouver a se pela. Azana na ngote. O yazana ngo ezaka maloba. Ezaka maloba, mais maloba ya mama makambo eza puissant parce que Bible lobi mokile seulement na liloba. Bible lobi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors mama makambo za ko utiliser langue na ye pour asalani pour asala pe Jérémie bolam parce que physiquement comme ça elle n'a pas quelque chose à offrir à Jérémie. Ce qu'elle fait c'est quoi? Elle ne fait que lui bénir. Elle ne fait que lui bénir. Elle lui bénit le matin, le soir. Dans mon vidéo, basaki mama kambo alele abi Jérémie soki yote nengena mona biloko ponde nengena mona ngote Jérémie nzamba pambola okende liboso muto ko arrêter wazate. Et mama kam n'a pas changé. Même jusqu'aujourd'hui, elle continue à parler. Non, c'est le au moins parti wana ya vidéo wana o fingi si mama kamboloko la mwana muke. Non, vous êtes trop toxique quoi notre communauté quoi. Vous êtes vraiment trop extrêmement toxique parce que je n'ai pas vu ni néon ma bé o mama kambalobi une émission wana parce que ngakut nazui ba insulte wana ezana na ni na ba annonce ni ba benga oni ba partie phare voilà ba partie phare des mama kambwa finga mio kaka au second degré non congolais non donc na communauté na biso que tu fasses du bien on insulte que tu fasses du mal on insulte bon là non moi partir moi muké ndinga au continuer ko pambola Jérémie peut-être à pambola qui était à Dubaï là-bas elle a voulu le faire une émission mon pour vidéo ana etikala peut-être lobi beaucoup na Jérémie otika nango
Ah, banda peut-être kota lango. Atika nango quand même. Mais elle a payé le prix. Jana on a tiré la partie on est bon toujours à simana tiens on a. Yo simba ngo bien. Muto aida biso na théâtre. Eza mama ni baba mamoni. Ok. Alingaki ba comédien makasi. Kende zonga. Biso amema biso 23 personnes na Goma. Ba comédien. À part ça, banani bazongisi esi kaka biso ba comédien. Ok. Balobaki, basalaki, bakendeki. Pourquoi bolingi bato basunga bato te na mokili oyo? Ngai na sali 28 na théâtre, à part maman Lingi Lendo na pesaka mbote pe na komisaka nzambe, apese longue vie, amemanga na Goma. Nani musa memaka ta na tielo ya pamba? Tala mwana muke Jérémy, hein? Bébé mwana muke azui initiative ya komema biso 14 personnes na Dubaï. Ah te non non, bo féliciter le bo critiquer ye. Pourquoi bolingi bato basala malamu te na mokili fo bo décourager ye? Bino bandata ntango, bino bayibi, bino basongere, botika Jérémy Shabane asala musala na ye na ndende na ye. Mais mwana nyonso alikunia critique. Maman ok Dubai ok kolata ba maputa. Bolingi na lata nini? Bolingi na lata string na nani na Dubai fo mo dimake na ke Dubai. Nzambe soka peso likanisa ko mema bato mususu apara ngai. Mema eza na yo papa, eza na yo moto yo kilo likunia te. To modire moto ko yo kilo likunia. To modire moto ko yo kilo likunia. Pomba liboso babimisanga na libanda mboka. Mwana muke lokola Jérémy bobandi biloba doba. E age na ngai nake sala musala nini? Nake sala kindumba na nani na Dubai pona sala nini? Nake bima na mibadi. Babi musala mimela binyangwana. Oh Nzambe modire bato nyonso bazobimisa maloba oyo alikuta. Ngana age na ngona zaka na mibali te. Bongo kasi mwana lokola Jérémy na respect aza nango. Atombola mama monene lokola ngakenda akesalisa kindumba. Mitema mabe bato ya likuni ya motema ya ndoki boko wana ndoki tina liwa. Makanisi na bino se kosala mabe ngai na bino tokotala. Bolongo na makanisi ya kosala toki kosala kindumba bokeba. Banga Nzambe. Bobanga Nzambe. Nzambe abangisa bino. Po mama lokola ngai na kesala kindumba na Dubai. Bato motema mabe bato likunia bokimisila biso mama olipe mpona motema na bino yo kinindoki batondolo boza na miso ebele na kati. Olandi ba parti phare ya émission ma makamba oti kosala o ba publier lelo. Monika nde bato bazaka bazui mwa parti batie na bango na TikTok ezorana ezotambola mama makambo afingami. Ba commentaire ozomona vraiment que oui vraiment c'est vrai réseaux sociaux kande basaki papa Alain kaka ndenge basali papa Alain donc na communauté na biso balingi komona te mutu mobwe apambola mutu kasi respect ezalaka leka envers mukolo te mukolo point balobaki respect za réciproque c'est-à-dire que mukolo respecter leki respecter yaya mama kambo afingami. Peut-être à Fingami koleka même papa Alain déjà pour comprendre dans la mata vionté yanga kombi loba commentaire mususu ezali mama kambo okompe ko adorer Jérémy mais asi on peut pesa ki to yoki mama kambo soni na âge na yo okomi na jalelo donc dans notre communauté na kotanga na ba commentaire nyonso na kotanga ngo penza na nko na kotanga ngo penza na nko po na laksabino combien l'homme est méchant. Jérémy et mon coton maki maman makam na Dubaï alors que je pouvais aussi amener ma famille parce que nga pe na grand frère pour que je mette dans la grand frère nae assurer la sécurité nae il pouvait aussi m'appeler grand frère nae a même grand frère nae quand vous n'êtes pas bête taper tour na Dubaï ils a visite à la Sabino Dubaï ils a bien ce qu'on y a qui n'est qu'au son babilo côté accueilli billet payé chambre payée colis à payer à visiter quand ba photo
na âge ya mama makambo andimaki peut-être te aza na passeport papa allait na grâce ya Jérémie abeti to 2 fois na Turquie je crois première fois abeti yango na nini peut-être prochain voyage à la France et à la te mais ekozala peut-être France pour Jérémie il a maintenant des contacts partout dans le monde nzamba sali grâce po ani bino bolinga komona moto akabola te oyo azwi lokola grâce po ani na communauté na biso te no bato baya mitema mabe mingi na communauté ezalaka soki motu moko kaka azwi aolinga kaka bato mosusu bakoma te bakoma esika aza te donc ye azwi alingi ezala kaka ye moninga mosusu azwa te moninga mosusu ase retrouve te sikoyo Jérémie aza na système ana te Jérémie aza na système ya nguba ezali eza 20 mbuma yozwa 2 yozwa 1 nga nazwi boye biso nyonso toseni tolenguba toseni tomeli mai ate eza mokie tokabola ata mokie Jérémie aza système ana sikoyo ezosala bato mabe moi je pouvais comprendre ce que bandaki ata kosala ata bato ya théâtre bango na bango bato ya théâtre esala bango mabe mais jusqu'au fan non nga naloba yango nakoki jamais kozwa ndenge ezalaka mo professeur tia bela boye nayebi yango ti na vie vie sociale boye nakomoyina bato pour rien mpo na sila jamais nosala yango te po ntango tokende osamba liboso ya nzambe nzambe akosambisanga kote na nga akosambisa sila kote na ye mais je comprends vraiment ke na réseau sociaux eza ke motu moko boye akangeli motu moko boye enemi mpo motu wana aosala makambo oyo alingi te mama makambo ele victime de ça bainsulte namoni oyo yango pende obota comment dire eza na ntango yango yo mpenza ezolakisaki obota ata mwana moko to soki ende kokangama na Jérémie mpo Jérémie amemi na Dubai mpo ani opamboli bana yo moko te opambola Jérémie mais Jérémie asali ebolamu qu'est-ce qui dit ke ndenge apamboli Jérémie apambola bani te donc aza na droit na oyo mpenza commentaire oyo esekisi nga mama makambo toyebi déjà que oza moto ya SB qu'est-ce que SB a à voir na makambo mama makambo est-ce que ntango Jérémie amemi mama makambo na Dubai amemi mpo asala na SB est-ce que mama makambo aza no artiste ya motu na age ya mama makambo wana na ndenge asali batéâtre na mama makambo aza icône te mama makambo aza icône ya théâtre congolais est-ce que Jérémie mpenza koomonela ye est-ce que Jérémie mpenza kooleki ye na esprit est-ce que Jérémie mpenza ndenge aza wana nazangi maloba pour vous dire seulement bref mama makambo azofingama apesi nga na mawa mais ngai en tant qu'intellectuel je comprends que c'est un cœur qui est rempli de joie c'est un cœur qui est comblé c'est un cœur qui a ressenti de l'amour pourquoi apparemment se baokufa avant parce que l'église est kaboli papa naza ndoki so omoni makambo no ezosimba te eza papa na bino bonéglige baboti bible esala lipamboli ya longévité tolobaka na français na anglais bible elinka yango na respect ya baboti bible bofinga baboti baninga na baréseaux sociaux lokola promesse ya nzambe eza na bible déjà honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps biso na afrique toyebi ke papa oyo ya moninga aza mpe papa na yo quand vous venez vous insulter les parents des autres sur les réseaux sociaux soit disant que bamonisa na bécrit attends-toi à ne pas vivre longtemps bozokamwaka bozomona bajeune fille bajeune garçon bazokufa bozoyeba te qu'est-ce qui se passe na bajeune bozonga na promesse ya nzambe après na kala tobandeki komona bajeune de vos sauts respectifs de vos respects bazalaki tellement na respect bande korespecte ozomona ke bana bazotosa mikolo bana ata para moninga ata bazotosa mais oyo alele ekoma bana bazotosa baboti te na baeglize mpe ye epai ekaboli baparent na bana bakomona baparent nyonso kaka banjor ekaboli biso moko mpe bana mpe zele eleki kofinga baparent bato na baréseaux sociaux baparent baninga tozofinga tozomona ngo kaka loko eza normal tozokamwa ndenge tozokufa jeune
toka mwatende to kufa jeune eza ba faute na biso moko eza ba faute na biso pour mama kambu asale lokote mais azo finga ma papa pesi mutu merci azo finga ma papa pamboli mutu azo finga ma donc na communauté na biso tokolo ba sous merci na mutu te. Pourquoi tu es là toujours merci infiniment Seigneur merci pourquoi les autres yaka ponza mbosa la bolamu Swenza mbosa bolamu te torozonga sondeni poto ya pesi sous merci bino bebi makambo Jérémie solina mama kam na Dubaï parce que peut-être den ba ko sa ba kasi mwana bazwa pinda ta osola te mais wana bazui temps ebele ba solo li vie des ali bazana ma basali bo ebi combien de makamba solo le ça que mama kambu azaka nese wazo kokate azana eloko apesa Jérémie te habitka na PCK ma pamboli on poni vous connaissez pas les histoires des paralytiques dans la Bible. Mais c'est que je te donne, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique a tellement à tamboli. Vous pensez qu'il y a plus que l'argent. Il y a plus que l'argent. Quand on est géré bazo pambolana, au moins on va faire un ésophon. Au moins on a pu santé na ça toujours. Vous pouvez dire que être en bonne santé c'est une bénédiction. Être en bonne santé c'est une bénédiction. Et ça peut na basse moussoué. Mon kande okenda kokeyo oboti mwana na voix basse. Oboti 3, 4, 5, 6 enfants nyonso na voix basse. Vous êtes obiti que ça li pamboli. Parce que basse moussouba okufa po alinga bota na voix basse. Moussou akenda bota akana césarienne. Césarienne est compliqué kaka. Mais moussou pas ke pa bota akufi. Tout ce qu'on a, on ne peut pas les prendre pour acquis. Mama kambulelo afinga mi po apesi Jérémie merci. Papa le a fingami pour à Kenena Jérémie. Prochainement, on va finir ma sous. Il faut te stopper les camboyo. Ce qui te stoppe en côté, to kobungi sa ba valeur est belée. Ils ont battu sous bazan ba mal éduqué depuis banda kuna bango. Biso to zoya kokota na ba mal biso tebi mutu na makoloté. Pour la communauté où ils sont trop toxiques, il faut arrêter ça. Sinon te aux ala passe mingi. Un bon attendeur sa ligne, c'est l'émission pour nous qui passe. Qui peine à ma papa elle était mais maman quand ça n'est pas détenu. Elle a fait quoi pour mériter tout ce qu'elle mérite aujourd'hui dans le cœur seul insulte. Il y a un autre vivre longtemps te. Nicolas au fingra babo tiabat. Yo kasi yo soko fingi ya yo moko de kozwali. Ata moningo kozwali babe. A terre moningo kozwali babe tozali awa yango tozokufa avant pour li koto so abo tozali na longévité Bible mutelobi en réseaux sociaux ko sabiso tata ozokoma na ba commentaire mutu soka ata un commentaire akoka pasi merci vous continuez kaka tozali awa 5 ans plus tard tokotuna na ba cimetière bo bankaka ba parents baninga na ba réseaux sociaux. Et ça passe. Coucou à tous les Nélachou, les Nélacœur, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Je suis disponible pour tout contrat, promotion, publicité, pour tous vos problèmes d'AdSense, Coopero Strat, Community Strat. Je suis vraiment disponible à vous aider à travailler avec vous. Alors, non, tu es la bino. Moi partir en le soumena oti kabino to kutani mbalasi manzambe apambola bino bisu bisu boti kala bolanda sou moi parti wana yo simba ngobie muto aida biso na théâtre eza mama ni baba mamoni OK alingaki ba comédien makasi kende zonga biso amema biso 23 personnes na Goma ba comédien à part ça banani bazongi sesi kaka biso ba comédien balobaki basalaki bakendeki pourquoi bolingi bato basunga bato te na mokili oyo ngai na sali 28 na théâtre à part mamo lingi lendo na pesa kambote pe na komisaka nzambe apese longue vie amemanga na Goma nani muso amemaka ta na tielo ya pamba tala mwana muke Jérémie bébé mwana muke azui initiative ya komema biso 14 personnes na Dubaï. Ah te non bo féliciter le bo critiquer yé. Pourquoi bolingi bato basala malamu te na mokili faut bo décourager yé. Bino bandata ntango. Bino bayeli. Bino basongere. Botika Jérémie Chaban asala musala na yena ndende na yé.
mais mwana nyonso alikunia critique mama ok Dubai ok kolata ba maputa olingi na lata nini bolingi na lata string na nani na Dubai fo mo dimakela ke Dubai nzambe soka peso likanisa komema bato mosusu apart ngai mema eza temps na yo papa eza temps na yo moto ayokela likunia te tomodire moto akoyokela likunia tomodire moto akoyokela likunia pomba liboso babimisanga na libanda mboka mwana moke lokola Jérémie bobandi bilobaloba age na ngai nakesala mosala nini nakesala kindumba na nani na Dubai mpo nasala nini nakebima na mibali babi mosala mimeli ya bino yango wana nzambe modire bato nyonso bazobimisa maloba oyo ya lokuta nga na age na ngo nazala na mobali te bongo kasi mwana lokola Jérémie na respo aza nango atombola mama monene lokola ngakendaka akesalisanga kindumba mitema mabe bato ya likuni ya motema ya ndoki boko wana ndoki tina liwa makanisi na bino se kosala mabe ngai na bino tokotana bolongo na makanisi ya kosala toki kosala kindumba bokeba banga nzambe bobanga nzambe nzambe abangisa bino po mama lokola ngai nakesala kindumba na Dubai bato ya motema mabe bato ya likunia bokimisila biso mama olipe mpona motema na bino yokini ndoki batondolo boza na miso ebele na kati. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, je suis en ménopause. Pour le bino, tu bien. Des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.